Bonjour, bonsoir, bana mama, la famille, ça dépend, Ernest Bozwami, c'est Noëlla TV, na pesibino, bambote, na kombo na Yesu, Zambe ya bomba pe abatela biso la famille, j'espère que biso nyonso toza bien, na mawa na Nzambe pe na ngolu na Nzambe, azobomba pe azobatela biso la famille, la Chine, la famille, bisika nyonso Bozwami. En tout cas, Ernest Bozwa vidéo na biso ka ndenge ezala kaka to like, to partager, to s'abonner, to aimer, ko sala biso bien makasi. Bana mama, en tout cas, ba Congolais baza lukuta, ba jalousie, ba jalouse, hein? Balobi o Karine Mokonzi la baronne asila. Azala source na actualité te, yo lo ba Karine Mokonzi asila, azala source na actualité te, bima pe boye, ndenge la baronne abimi, azaka na sengle, botala biloko apema, botala biloko apema, bana mama, moto asila yeyo, botala lakisi bino yango alobi bomona, botala, bino boloba eke, nasi na sili, star eske star asi asilaka, balobi star ata asili, boye baka ke nzembo na ye, nani na ye nyonso ekozala kaka na kati ya batualité, bakobanda kozongisaka yango kaka, bato babanda kotalaka yango kaka, na misere banda kozala kaka, donc kombo na ye na monoko ya bato ekosilaka te, parce que aza star. Ezalaka bongo du fait que kombo na ye esi etangamake Karine Mokonzi aza star, Karine Mokonzi asalaka makele na kati ya réseaux sociaux, Karine Mokonzi azali mama ya YouTube, Karine Mokonzi aza mama ya Arieta la star Belao. En tout cas akosila te, bino moko botala, botala moto asila, botala ndenge atikeli bino bilolo, siko mwaye natika volume eza te na miziki oyo azoyemba, eza miziki ya Koffi Olomide oyo aza star na biso pe ya monene toyebi biso nyonso, donc ba droit d'auteur mwaye natia volume eza te, boyeba kaka botalaka bongo, botalaka la baronne aza na kobina, babinaka kaka ela star, bien manette, manette wana na kombo na neti ezali pe kaka ke ya Versas, soki otali yango bien, soki obendi yango pembeni eza Versas, balobi ke Versas nde makambo, Versas nde makambo, balobi le 20 le 21 nde makambo, Versas na Versas. Karine Mokonzi la baronne, yonde bongo mama Arieta, yonde bongo na ba chinois. En tout cas kata bango, kata bango, bao balobaki ebele, bao balobaki boye, kata, sauf rien, kata bango nyonso na Versas, obeteli bango Versas, oteli bango ba bijoux ba Versas, donc olateli bango bilamba ba Versas, sac Versas, ceinture Versas, sapato Versas. Koloba mingi ezalaka mbanga pasi po bakangata minoko, parce que balingaka koloba kaka mingi, balobi ke mutu oyo abatami aleki bino na mayele, donc mutu oyo abatami ayebi ebele, botyaki timbe bomoni yango, bayuma nyonso bakoti na kati ya madusu, tozomona mpuku te niama te, donc nyau te eloko te ngungi te na nzela mutu nyonso alungwe, parce que la baronne azokoleka, mama ya Arieta Belao, mama la star Belao, on a le baka ke Arieta azali star, so oki na Instagram kuna okomi Arieta Belao, okomona Arieta, so oki kuna na TikTok obeti Arieta Kikuli, okomona yete, parce que pardon, okomona yepe, parce que Kikuli eza pe kombo ya papa oyo abota ye 8 boyi te, mais papa mobokoli, papa oyo azozwa charge na ye na nyonso Belao, donc eza nde bongo, parce que bango nde baza ba star, bango nde bato bazo déranger ba TikTok, bango nde bazo ko déranger ba Instagram. Bolobi Karine akoti ndako, Karine akoti garage, alobi te, bolobi na koti garage, bozela na bimela bino siko na sengle, sengle, la baronne yo boye, yo boye na ba chinois, olobi na laksa bango kaka nzoto nyonso bamona,
ma chérie. Hein? Elakisi nini ke olakisa bilolo ke na melisa te ekweya te. En tout cas la baronne oyebi mpenza kosekisa franchement olobi te na wata sengle kaka na kotia soutien te funa bimela bango natina bango kaka bakiere nalakisa ke je suis là parmi vous oyo bolukaka personne oyo bozoluka je suis entre vous naza na kati na bino ezali maloba oyo ya Kristo aloba eke bozoluka ngai naza na kati na bino donc ye mpe azoloba ke bozoluka ngai ke nasi na sila sikoyo bomona nga nabimela bino na sengle sikoyo yo kuna ye kuna bima mpe boye na sengle sikoyo kokoka bima ngai kutu mpe na obima boye te parce que ezali yo moko fomi omiloba ke non obima boye omimona mpe ke non abima neti ngai na obima na ngai te sikoyo yo mpe kuna oyo olobaki asila ngai bato olobaki te Karim koza asila yebi ke azaka star aza star bana mama aza star ngai naloba te sikoyo yo oloba yo kuna aza kutu aza sosi na succès te asi asila eloko ya kala na tanga mobutu boye eloko basalela yeyo azokongala na kati ya réseaux sociaux eloko basalela yeyo azokobima na kati ya basengle eloko basalela yeyo azokoyemba na bien manete na ye na misu kuna ya Versace na bien sengle na ye ya Nike encore bana poto batolela Nike te chito kufa ata Adidas ekomi na mode na minito na temps oyo eza faire egola moto atomboli yango bravo artiste na biso mais Nike azala kaka numéro 1 top pona ba garçon na biso pona bana na biso pona biso nyonso mpe tolataka mingi Nike toboyi te Karim Konzi la barona lobi non nabima bino kaka na sengle abimi na de sengle abimi na ya noir na oyo ya pembe alobi te nabima bino kaka bongo sans soutien nazobima bongo bana mama moto asila en tout cas koko sala boye te Karim Mokonzi asila te mama ya Arieta asila te azala kaka na toi azala kaka na ba page azala kaka na kati ya basuccès na ye succès oyo nzambe apesaka mpo esila ezalaka mpasi bana mama oyo ya ozwi epai ya mutu oyo okende okozwa na bagris okende okozwa na baparci par là wana tokoloba ke succès wana esilaka soki ya nzambe apesi bana mama ata bogangi botoki bopanzani bosali n'importe quoi succès wana jamais esilaka te ya nzambe ekotikala ya nzambe parce que nzambe eri apesaka ya ye d'abord mpo apesa yo akotala d'abord kondima na yo estce soki apesi yo okogarde eloko yango ya malamu estce okosimba yango bien estce okorespecte yango bien akotala yo akolekisa yo banzela na banzela akolekisa yo bipai na bipai mpo atala kondima na yo du fait ke atali kondima carrière alobi te sikoyo nazopesa ye oyo ekobonga na kati na ye baoyo batiaki te balobi ke non Karim Mokonzi akobonga te akozwa te nyonso oyo ezali kaka bisengo oyo nzambe asekisi apesi ye nyonso oyo bozomona akomi koyemba akomi kobina bino bolobake biyemba non azoyemba mpo azotala oyo nzambe asali kati na ye azotala oyo nzambe apesi na kati na ye azotala kofinga oyo bafingaka ye eske alinga azala na esengo ya boye oyo babengaka cagnotte oyo babengaka bapesaka bakombo nyonso sauf rien bana mama bapesa ye bakombo nyonso pourquoi pas bana esengo te yango alobi ke ngazobina bino na basengle kaka sengle na sengle kaka namonaki na video mosusu oyo alataki sengle ya noir alobi ayembi moya bina eza te ke mon mari alobi non kobina mpe susu te donc mpona kolakisa ke akomi mûr akomi responsable mama au foyer mama ya quelqu'un mama ya belao donc akomi na mwa barespect bamosusu bakolobake pourquoi sikoyo akomi na barespect akobima na basengle na boye oui bokoloba bongo ezali loisir na ye ndenge amoni peut-être epe ava abima boye atunaki permission epai ya molongo ali na ye estce nakoki kobima boye sans soutien kana sengle na kati ya réseaux sociaux peut-être apermetaki ye
po bino kuna bozanga kama loba te bata ba commentaire bo commentaka na eloko ko commenter te oyo bomonaka ba star na kati ya réseaux sociaux ndenge babimaka donc bino ya Karine ndenge kobima boye bokosalela yango ba live bokosalela yango ba polémique ezanga tina donc bokoloba ke ebongo yo mpona nini yo kokobima te ngai naza ngai ye aza Karine donc bo mélangeaka pe biloko te ye aza star nga naza na nga star te parce que bokotuna na ba commentaire na ba o ba fingaka nayebi ke bokofinga na bino bofinga bokozwa pe eloko te bokobakisa pe eloko te eloko ekobakisa pe kolungwa pe na nzoto eza te donc cela veut dire akotikala kaka Karine ngai pe so botie commentaire na bino mabe na kotikala kaka ngai mais nakanisi ke o bakotia bacommentaire mabe nzambe akopinir misapi wana ya bafaux compte botiaka eloko mabe la baron asali wana aza te asa na ye kaka baloisir na ye baplaisir na ye basentiment na ye donc ndenge nzambe kolala kolamuka ezali abiti te donc lolenge alamuki boloba pourquoi ayi banzembo ya nzambe te non ezalaka temps na temps eza na temps ya koplere eza na temps ya kosepela eza na temps ya kosimba kotanga bible eza na temps ya koluwe nzambe donc eloko na eloko ezalaka na ngonga nango mpe na temps nango bana mama en tout cas bolanda la baron na bokebi nateli bino volume te parce que boyebi ba droit d'auteur ya bakolo musique bazali moto tiango eza te donc so bolingi bolanda musique ndenge Karine Mokonzi azokoyemba asoyemba nzembo ya Kofi donc bokende na page ya Karine Mokonzi la baron mama ya YouTube donc bokomona yango kuna na Facebook na ye bokomona botie siko volume ndenge bolingi bolandi mais j'espère que bozomona ndenge à se présenter ndenge azali ndenge azoyemba donc c'est la baronne la famille vraiment nazoko tika bino te Noela TV tozaka na kati ba fièvre ezaka mais quand même moi kimia ekoti moi changement pe ekoti na kati nzoto merci la famille merci la Chine merci bino nyonso balanya Noela TV vraiment bo tia ba commentaire na bino ya malamu bo like pe bo partager bo aimer pe ba oh non nous ba s'abonner na Noela TV s'il vous plaît la famille kandenge ezalaka kaka otika moi liboko s'abonner écoutez le côté vraiment yesala biso bien la famille nazotika bino bye bye bolanda la baronne bokebi na ba oyo nyonso balobaki te asila te la baronne asila te aza na kati kabotala ye wana merci bana mama nazotika bino